Merci fidèles abonnés de Tolonacé Télévision, une chaîne qui vous édifie, une chaîne qui vous enseigne, une chaîne qui vous amène la lumière dans vos maisons, dans vos familles et partout où vous êtes. C'est bien moi, votre humble serviteur Francis Kissimba, autrement appelé Francis Noble, le réserve de l'Éternel, Bato Nzambe à Bombaki, afin que dans 2020, Oyo, Tobima, Poto éclairer Bino à travers la parole de Dieu. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité ne nulle part, rien que dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière de vos vies. La parole de Dieu est la lampe dans vos pieds, l'éclairage dans vos chemins. La parole de Dieu qui est la délivrance pour vos vies. La parole de Dieu là qui est Jésus-Christ, car il est écrit la parole faite chair et habitée parmi nous. Et cette parole qui était Jésus-Christ. C'est pour cela, à travers cette rubrique, la vérité dans la parole, la lumière dans la parole, je me suis décidé chaque jour de vous enseigner, de vous éclaircir, de vous éclairer à travers la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont partout dans le monde, ils ne voient plus la lumière. Le diable est venu semer le ténèbre dans leur vie. Yesu Masia ayakinase amemaki lumière. Yango wana avana banda na kosinga na okanga misu tosambela nzambe na lola nzambe na bikamwa ozali mokonzi mobikisi kombo moko te eza likolo na yo moto moko te akokai na yo na se ya mabele pe likolo na zamba na mai ozali le seul comparable. Seigneur Papa, kombo na yo kumisama natiki temps oyo ya exhortation na maboko na yo Papa, utilisez monoko nanga afin que na transmettre vie na bomo ya bato bakufaki, afin que na transmettre délivrance na ba oyo bazalaki captivé, afin que na transmettre changement. Seigneur, maloba na ngai moko ekomema kufa, maloba na ngai moko ekomema désordre, séparation, mais maloba oyo ute pa na Nzambe ekomema changement. Natiki motema ya bato oyo nyonso bakolanda rubrique oyo, enseignement oyo Papa, na transmettre mitema na bango na mabele oyembaka mbuma pe ebotaka mbuma. Papa, motema nyonso o diable asemaki ya mabanga ya caillou, afin que semence oyo ekoya te et porte fruit te. Seigneur, na détruire yango na kombo na Yesu Masia. Na tiki temps oyo ebandeli Seigneur zala nanga lokola alpha, enchaîné nanga lokola Emmanuel pe sukisa nanga lokola omega. Papa, na suka ya enseignement oyo na lingi témoignage na bomo ya moto ya kolanda, na lingi témoignage na vie ya moko na moko, na lingi na recevoir ba appel Seigneur baloba ete tala tolanda ki tala tosala ki boy et puis bomo ina biso échanger. Zambe na lola pambola kolochen oyo, pambola moto nyonso akozwa temps na ye ya kolanda, akotia mega na ye, akotia internet na ye na disponibilité ya kolanda mission oyo, loboko na yo ekita na bomo na ye na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci Nandeko Nyoso Oyazui. Tant na ya kolanda rubrique oyo, la lumière dans la parole, la lumière dans nos vies, la lumière à travers la parole de Dieu. Vraiment, isa rubrique oyo bomesa nango ekozala tango nyonso, afin que édifier bino, afin que emema lumière. Botambola ki mingi, boyoka ki bamate ya mingi. Oyamba Yesu utakala, mais oza komona changement na vie na yote, oza komona changement na vie na yote. Le pourquoi à travers cette rubrique tokobanda komemela bino lumière chaque fois, vérité chaque fois. La Bible est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qui est Jésus-Christ, car il a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est le chemin, il est la vie et la vérité. Si tu veux trouver un bon chemin, c'est Jésus-Christ. Si tu veux trouver la vie, c'est Jésus-Christ. Si tu veux trouver la vérité, c'est dans Jésus-Christ. Et notre thème aujourd'hui, c'est 3 choses que le diable vient faire dans nos vies. 3 missions du diable dans la vie de chaque enfant de Dieu. 3 missions du diable dans la vie de chaque enfant de Dieu. Donc 3 missions du diable dans la vie na yo. Et là, on dit diable ayakusa na vie na yo. 3 missions oya ayakosala na vie na yo, tozo découvrir yango
kaka na rubrique oyo na émission oyo na kosenga na yo ofungola Bible na yo fungola Bible na yo joa déjà Bible na yo merci vraiment na ndeko nyonso oyo azwi Bible na ye Nzambe apambola ye tofungoli ba Bible na biso na Nouveau Testament na Jean 10:10 livre Jean 10:10 pour na bandeko ba ebite livre ya Jean ezali parmi les 4 évangiles juste le 4 premiers livres du Nouveau Testament au komona livre ya Jean ezaliwana livre ya Jean 10:10 donc Jean chapitre 10 verset 10 Nzambe azolokumu na tangi yango les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Tout ce qui n'en wana les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Donc Satan o ba bengi voleur parce que balobi ye ayaka kaka pona koiba ko bebisa pe na ko boma. Bien-aimé dans le Seigneur, autant de versets au mingi, au comprenez un gote. Na binope baibo comprenant, bo ignora kayango. Satan na vie na yo aya rapona ko pesa succès te. Atana ba o nyonso ba kenda ko luka ba succès na nzela ya banganga na nzela ya ba magicien na nzela bo occultiste. Succès wana ezali succès moko ya pasi. Ezali eloko moko oikomema destruction na vie na yo égorgement et nyonso mabe awana parole de Dieu ezali lumière balobeli biso te que les voleurs viennent pour donner la lumière, les voleurs viennent pour donner l'enfant, les voleurs viennent pour donner le succès. Non, les voleurs ne donnent pas le succès, les voleurs ne donnent pas l'argent, les voleurs ne donnent pas l'enfant. Bien nyonso obokinda okoluka bana na nzela ya bakisi, na nzela ya banganga, na nzela ya kokata banzoloko. Boyeba ete bokenda komikotisa na 3 missions oyo. Diable ayaka pona ko égorger, pona ko voler, pona ko détruire. Apesi yo mwana me ayiba yo nini. Bien-aimé dans le Seigneur, bobenga na numéro oza affiché plus 243 85 24 36 903 pour na ba éclaircissement et amakambo ebele yo mutu ozali komona changement na vie na yo te yo mutu ozali komona lumière te na vie na yo yo mutu ozali na difficulté ya comprendre parole de Dieu benga na numéro oyo koma na WhatsApp tozali wana disponible pour na kosunga yo ndeko na ngai. Awa Bible ici sur les voleurs vient que pour voler, dérober, voler. Na ba version mususu balobaka voler et awa na version Louis II balobi dérober. Satan atango ayaki na vie na yo biloko liboso asalaki ayibaki yo. Satan atango ayaka na vie ya mutu na vie ya mwana Nzambe surtout na moment où ya pandémie où ekangi biso na bandako tozali ko sambela te tozali ko bouger te mission ya Satan ezalaki nini ayaki premièrement pona ko voler Satan ayaka ko voler nini eloko liboso Satan ayaka ko voler na vie ya mwana Nzambe ezali ko ndima foi. Satan eloko liboso ayaka na vie ya mwana Nzambe koyiba o ezali kondima parce que ayebi soki ayibi o kondima o nyonso etikali ezali pamba ezali facile pour rattraper. Satan aya ayiba o kondima pour o croire que Yesu Masia azaka Nzamba mindele. Satan aya ayiba o kondima pour croire que ba Congolais Afrique ekotikala ko bongate. Satan aya ayiba o kondima pourquoi que vie na yo eko changer te malgré ozangi musala okotikala ko changer te okotikala ko bala te okotikala ko sala eloko te. Satana aya ayiba o kondima pona ko faire croire yo que malgré âge no eza avancé okobala te. Nyonso wana eza mission ya Satana. Bien-aimé dans le Seigneur, nini o Satana ayiba na vie na yo o tilelo o simba mutu o kitisa mutu na se tango nyonso kolela Satana ayiba quelque chose na vie na yo nazali ko exauter nazali ko déclarer na vie ya mutu nyonso mwasi to mobali o Satana aya ayiba eloko ya malonga na vie na yo ayiba yo mabota
obala tilelo botaka te. Ayiba yo bana obala bana nyoso kaka bakufaka. Ayiba yo mosala, ayiba yo finance. Je déclare au nom de Jésus, rapata rebrose ke karabasinda, les prandara akosatalia basondo. O nyoso satan ayiba na vina yo. Kaka siko ndengozo accompagner rubrique oyo. Tika ete ebanda kozonga na kombo na Yesu Masia. Eloko nyoso yo satan ayiba na vina yo ezonga na kombo na Yesu. Lokola Yesu akufaki asekwaki na o nyoso satan ayiba na vina yo. Nazali kozongisa o nyoso satan ayiba na vina yo. Ebanda kozonga na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan ayibi mingi na vina yo. Obanda commerce ayibi, obanda mosala ayibi mosala na yo. Esengo kota na ndako ayibi esengo. Satan ayiba union na ba famille ebele, lelo papa à côté, maman à côté. Satan ayiba amour na ba couple ebele. Satan ayiba yama lamu nyonso o nzambe a préparé ka Satan aya ayiba. Mais avant ayiba ngo alongola ki premièrement kondima na bino. Eloko nyonso Satan ayiba na vina yo. Rekarabasoto. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que moi oyajie et kozonga na kombo na Yesu Masia. O nyonso Satan ayiba na vina yo et kozonga na moi oyo. Si tu crois, tu le verras accomplir. E karaba sete rebro sete. E zanderebro sakaramande robosi karababa. La Bible dit encore que le diable vient pour égorger. Tant le bagage égorger, ils ont kangayo. Aïe aïbi. Mais Satan, bien aimé dans le Seigneur, bino bato bokindare pas banganga. Bino bato bokindare pas ba féticheur ba marabout. Est-ce que vous barate que vous allez komi koti san mutambo ya Satan? Aïe na no aïbi foi na yo, aïbi esengo na yo, aïbi bana na yo, aïba libala na yo, aïba nyoso ya yo. Aïe atikika koyiba te a égorger au lisusu. Eh a égorger le soir kangiyo moye opema ezana batou même awa na Congo na Angola parce que tout tamboli na ba mboke belé par la grâce de Dieu okomona mutu aebisio ke sou na souffle te nyonso na sala esimbarate na mekabo esimbarate na mela bakisi pona kangazem esimbakate na luka musala to okende belé ba pona ba misusu nga ba ozwanga te depuis na ya poto koti sa ba document na sala ba interview mais document bimarate. Bien aimé dans le Seigneur, nazali koyebisa mutu nyonso azali kolandanga que grâce o itambola kanangai nzambe o ya benga ngai nzambe o apona ngai nzambe o atindinga liboso na yo akosala minene na mwa ya jie oyo okotato la grandeur na ye. Satan yaki pona ko égorger lisusu. Deuxième mission na ye aye pona ko égorger ko étouffer yo. A étouffa vie de prière na yo. A étouffa sentiment na yo. A étouffa ndaku na yo. A étouffa misala na yo. A étouffa nyonso. Tant vous allez en Afrique, vous allez kosambe la makasi. Ok, Europe comme ba raison. Ah non, ah malili moyen ko gêner ezalité. Ah wakotanga Bible tant ezalité kayu na kayu. Diable mutu aye ko yiba o ezali soif de la parole de Dieu, soif de la méditation, soif de chercher Dieu dans la profondeur. Diable est que égorger yo à travers ce travail. Nzambe na bolingo ako peso musala jamais o eko éloigner yo. La prochaine rubrique Tokoloba, comment connaître les opportunités qui viennent de Dieu et qui viennent des diables. Les opportunités qui viennent de Dieu, et puis eux où t'as pas diable, parce que ils ont battu belé, non a sala kosala du lundi au dimanche nzambe mutapambolinga ok musala wana euti pa nzambe te eyeka kapo éloigner na nzambe tokolobela on a rubrique ozali koya. Bien aimé, Satan a yaki pona ko égorger yo. Ayaki pona ko détruire yo. Ayaki pona ko bebisa. Ayaki pona ko yiba. Nzambe. Nini oyo Satan a yiba na vina yo? Yo moko mitala tangu na zalaka ko sambela te. Tangu na zalaka ko sambela te nyonso zalaki malamu.
Mais tant que tu as bien aimé, parce que tu avais laissé une porte ouverte où Satan aya aïba na vie na yo, aïba a égorger. Muto ba égorger même na singa, même na maboko. Azala moyen ya couper mate, azala moyen ya ko bouger te. Satan a ko égorger jusqu'à tel point le lait mo bimi di banda okufi. Tana mutu mabe oyo vous avez pese confiance na kokendaka ba boîte oyo ye arenyaka, kokendaka ba hôtel, kokendaka partout. Bien aimé dans le Seigneur, Nzambe nanga azana posa na yo. Nzambe nanga alingi yo mingi, yango apesi ngai pema ya koleka liboso pona koyebisa yo ndeko na ngai. Yesu Masiya azana posa na yo, alingi yo mingi pe aza kobenga yo oya na molongo pe osalela ye. Deuxième mission du diable est qui pour égorger. Troisième mission du diable c'est pour détruire. Aïbi, à égorger et puis à bébissi. Qu'est-ce que le diable a détruit dans ta vie? Il a volé l'amour dans le couple et puis il commence à détruire encore. Izalaka complication. So mobile aye aya auti musala aye aya kana ba makambukaka. Moi sur ticket nanda dès que mobile azoya complication. Il y a un couple en tout cas, ce mobile n'a pas été mais soit avec biloba lobe bandi, soit avec soin bandi, soit avec bitumbe bandi, soit avec un problème bandi, parce que vous avez laissé les portes aux malins, aux voleurs qui étaient venus voler votre amour, voler la paix, et puis à détruire nos soeurs. Et ça n'a pas tout. Oyo alobara ngai atamuta kabeni na fond na banda commerce. Ce cara na bandi. Il faut kara désordre ya miibi ba ya bayiba. Il faut kara mbongo limu. Nyonso wana eza mission ya diable parce que ayebi destiné na yo kozala malamu yango ayaka po a détruire, a égorger et puis a voler. Et rapatarebo c'était. Bien aimé dans le Seigneur, nayaki kaka pona kotalisa yo mission ya diable na vie na yo. Bakokosa yo no simba boy. Kota boy sala boy. En tout cas, nga pe nazalaki na ba problème koyiba ko sopa bazemi mais maman mo bo apesa ngelo mo boy na tia na sambetu na kangana loketo na tia solo lemo pour que ko sopa bazemi si la pour que bayiba ngambongo te apesa mo mai ona sopa place koteka apesa mo mai oyo ndenge no kindaka kayu na bwaka na ba kiti esika to salaka afin que protéger nga eza mensonge. Il est écrit que la bénédiction de l'Éternel, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui veut dire, onyo sezali bénédiction en Zambété, onyo sezali protection en Zambété, onyo sezali sécurité en Zambété et comme même toujours chagrin na vie na yo. Tout monde a batu ba simba bakisi po bakoma na mbongo, ba simba ba mbongo yango pe na suka nango ba suka maboma. Li boma wana ndezali chagrin parce que ezali bénédiction outé pa en Zambété. Tout monde a batu kokende pa banganga, ko luka bana, ko bazwa pe bana babota. Mais chagrin ezali bana wana bateti, bana wana lelo bakoma ba criminel, bana wana lelo bakoma bakuluna, bana wana lelo bakoma bato ya ba ambianceur ko sente bana batu ko linga mibali ya batu na mabala ya wana chagrin tongo vanda ko rezona ko loba Nzambe ni nango etinda na bota bana oyo bano na zwa bango wa bana oyo Nzambe atindeli yo bakozala bana moko exemplaire partout dans le monde, partout bakokende bakobetelo maboko oyo ba muta bota mwana oyo abota mwana malamu parce que azalaki bénédiction utake pa Nzambe. En tout cas yako bimisa ezali ebele mais tokoki na malembe pour bo comprendre ndenge nini Satan a opéraka na vie ya mutu. Trois missions na ye yango. Ba mission na ye yango ayaka po sala mais comment est-ce que a opéraka à travers ba mission oyo nde tokozongo na rubrique oyo ezali koya na kotika te sans que na yebisa bino. Alors le diable était venu pour voler, dérober et puis détruire. Mais le Fils de Dieu a Marie Kourabasi. J'aime bien ces parties. Moi, Jésus, je suis venu
afin que les brebis aient la vie. Les brebis wana ezali yo ezali ngai. Et qu'elles soient dans l'abondance. Tant au diable aye aibi, a égorgé, a détruit. Yesu Masi aye pour a pesa yo bomoi. Bomoi wana ezalako ekozala accompagné na bénédiction, ekozala accompagné na grâce, accompagné na abondance. Yesu Masi apesa eloko mukiete. Yesu Masi apesa te mwana moko kaka po tala. Yesu Masi apesa abondance. Yo obotaka te na déclarer na vie na yo kobanda lelo ozolanda mission oyo. Tika ete bana babanda kolanda na vie na yo. So on a besoin de recevoir, disent au nom de Jésus. Banda ko pesa déjà kombo ya mwana yo azel koya. Banda ko sala déjà la het. Yo oyo kangaka zemite simba libumu na yo esiko zali na déclarer na kombo na Yesu. Semence nyonso diable akotisa na libumu na yo. Semence nyonso diable akotisa na libumu na yo. Eloko nyonso diable ayiba na libumu na yo ezonga na kombo na Yesu. Yesu Masi a restauré yango et puis en abondance. Yo satana oyo satana ayiba mbongo na yo na déclarer na kombo na Yesu. Mbongo wana ezonga na kombo na Yesu et puis ezonga en abondance. Nyonso satana ayiba Yesu Masi alobi na ekozongisa yango en abondance. Ya kufulu kisama. Yesu Masi apesaka oyo fulu kisamaka. Donc oyo belé. Satan a yibaki ndambo zaki nango, mais Yesu a remplacé 100. Tika ete Yesu Masi a remplacé 100 na vie na yo. Tika ete Yesu Masi a remplacé 1000 esika Satan a yibaki mibale. Tika ete Yesu Masi a azungisa bolingo oyo bungaki na ba famille na ba couple. Tika ete Yesu Masi a pesa finance, apesa mosala, apesa document na mutu nyonso o azali koluka. Mais na pesi opportunité na mutu o nyonso nanu ayamba Yesu Masi lokola mokonzi pe mobikisite nasuka tokosala prière. Tokomi nasuka ya rubrique na biso pardon et puis ya bino pe dans eza rubrique na ngai ya biso et puis ya bino nzambe na lola apambola yo oyo ozwa kitana oyo ya kolanda rubrique oyo na ebete ndambo oyo ozwi ekomema changement na vie na yo ekomema changement na vie na yo. Numéro ya ngwana plus 243 85 24 36 903 plus 243 85 24 36 903. Benga yo ozali na besoin ya kosola nanga, ozali na besoin ya soutien à prière, ozali na besoin ya exhortation ya partage. Bientôt là to créer groupe ya WhatsApp pour na ko exhorter bande ko nyonso o bala na fin fond, o bala na difficulté ya kotanga Bible, o bala na difficulté ya koyeba kaka na rubrique oyo enseignement biblique ezali. Kaka na rubrique oyo to ko lakisa nini ya koluka verset biblique na kati ya Bible. Neni ko retrouver directement livre. To ko expliquer ba livre nyoso monaka na Bible. Ba utilité nango nani akoma yango et puis ba histoire nini ba histoire ba réalité nini eleka na kati parce que bato mususu bafungolaka Bible amoni Genèse amoni Apocalypse abi Matthieu aomona kaka nyonso flou. Mais à travers cette rubrique to ko expliquer les 5 livres de Moïse, les livres historiques, les livres prophétiques, les évangiles, les épîtres de Paul, donc tout on a tout expliqué. Zamena lola apambola yo ndeko o nanu yamba Yesu te na sambeli elongo na yo kanga miso déclarer na ngai kolo Yesu Masia na ye liboso na yo na ye pai na yo na mitambwisaki ngai moko po na yebaki yo te. Mais lelo yo à travers émission oyo na jui likanisi ya koyeba yo na yambaki yo pe na bungaki nzela kasi lelo à travers émission oyo na lingi na zonga na se ya makolo na yo. Eloko nyonso ekimisanga pemi na yo, eloko nyonso esalaka ete ngai na pusa na peni na yo te. Kobanda lelo ezala musika na ngai. Makila na o Yesu Masia oyo esombanga uta Golgotha e rachete ngai e benga ngai e rapprocher ngai lisusu pembeni na yo. Semence nyonso ya diable na bomoi na ngai na libota na ngai na effacer yango na makila na Yesu. Na ningi kolanda o Yesu
mpo ozali nzela, ozali solo, mpe ozali bomoi. Nyonso oyo esalaka ngai nakima mosika na yo, nyonso oyo esalaka ngai na ignore parole na yo, nyonso oyo esalaka ngai na croire ke oexistaka te, okufa mpo na nga te, kobanda lelo ezala mosika na ngai. Na mitiki otambwisa ngai, na mitiki epa na yo, mpo na yebi sécurité ezali certain. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci, peuple de Dieu. Merci. Je déclare que votre journée soit bénie au nom de Jésus. Je déclare que vos familles soient bénies au nom de Jésus. Je déclare que vos travails soient bénis au nom de Jésus. Je déclare que vos finances soient bénies en abondance au nom de Jésus. Benga na ba numéro oyo ezali affiché afin que okota contact nangai moko le serviteur de Dieu Francis Kisimba, le réserve de l'Éternel. Merci. Bye bye.